L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. Nazalaka moninga na yote. Papi Gen tolo la vie. Mystère Siatoli. Nazara moninga na yote. Nazara moninga noté. Papi Gen tolo la vie. Avec Adi Lodolé, c'est le jeu, c'est beau comme un deux aujourd'hui. Nazara moninga na yote. Nazalaka moninga na yote. 4 fois prêtre. Washington, grand pays. Papi Gen tolo la vie. Papi Gen tolo la vie. La vie. Dans la papier, il y a le générateur de pluie, beau et élégant, sans opérant. C'est pour toi. Nazala Mounina na hotel. Nazala Mounina na hotel. Yasuka, Nazala Mounina na hotel. Donc, comprendre, si vous pouvez comprendre tout le papier, Nazala Mounina na hotel. À suivre. Nazalaka moninga note. Et puis n'a tigala jamais qu'on a moninga na yo. Humilité, simplicité, c'est moi Zaïrois. Tolo la vie, monde entier. Site. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. N'a pas si bien mbote partout, bandeko bolanda biso à travers Tolo la vie officielle. Merci Nabino Nyoso, bandeko bozo benga biso de partout. Souci nanga ya la raso muta koti na Tolo la vie, abi mabongo te fois zwa mo eloko moko. Vraiment un grand merci à vous, surtout bino bato bo benga biso. Merci. Na retour zara merci. Benga biso pesa biso ba remarque et aux amala mingi. Sope loge ça appelle roté mais en tout cas remarque nde po to meka ko bongisa encore musala. Merci na grande équipe à Tolo la vie, l'honorable Washington. 4 fois prêtre. Na mini quoi na pour karaté to yalo va bien zeno karaté to na Italie. Eric Chimando ko PDG authentique. Puis nous c'est Agostino Massou sa papa social. Merci aussi na Jérim Boma en direct de Kinshasa. Il y a dans Canada même ko za Kinshasa. Bon séjour na Jérim Boma. Muto na yambeza moko ya bambiaka. Papi le roi carte illimité. Merci na Ipei Diego Kao. Ipei Diego Kao na Londres wana. Zina gode makulusu. Mutu na yambia za mutu munene sona lobi mutu munene donc mutu munene aza moko ya Zaiko bato babeta to beta masolo ya Zaiko lelo ya yambote hein mbote Papi Gen boni santé santé kitoko na ngolu ya nkolo azo batela biso tina mkola lelo oyo vraiment ils sengo vraiment tokumisa nzambe quoi tokumisa nzambe tina mkola lelo toza vivant vraiment merci mingi ya mbinga na émission na yo merci pena batu oyo bakotala biso bakozatana bango pona koyoka oyo tosola lelo merci. Voilà je crois derrière biso so tellement la l'oiseau rare voilà album la binote l'oiseau rare ouais album la biso ya Zaiko langa famille ya Day. Voilà ce que na yambi nani d'abord na yambi nani yambi moko ya muzikana oya banda depuis na Zaiko penza oya Zaiko ya baba Manoaku tokelanga star 7 patron do yo beta tina ba Manoaku tina ba langa 7 patron na ba Manoaku na beta penza te parce que j'étais encore pendant moi na muke bakasi. Mais nazalaki na kati enveloppe nanga benga ya salaire ele kaka ezalaki na Zaiko ti toye kolongwa na ba grand prêtre lokola ba Ivolokola Ilai ba grand père Boziana ba Jomali nde toke kosala langa star cette patron ba Croix Rouge baye. OK donc jour concert wana ba Croix Rouge baye po zalaka ngape na zalaka zalaki penza soki botale ngo bien ba Croix Rouge dona la. Siko na yambi nani oyambi baza kobenganga petit cachet et là on a comment vieux
un grand petit cachet. Grand petit cachet. Grand petit cachet. Voilà, lui c'est petit cachet. Bateau Bayebi, petit cachet Bayebi. Ming Sotel na album, il y a l'oiseau rare. Je crois que tu as vu moi, mon extrême, bon, mon aïe, en fait, tu as quand même petit cachet. Alors, nous parcours, ils ont les cacahuapi, ils ont tout. Moi, parcours dans les alliés, bon, tous les jeunes, tous les petits. Alors, tous les la musique. Un certain bon année, tu qui na concert à Zaïko, na Maelika. Ngana camarade nanga, ndeko nanga, Tati Konde César. On a emba Tati Konde César. Talelanga likamboyo, mwasinga na lingi. Mifiti balanda kaye ongana sanga nzimbu yango wana balobaka yaka alikao kolanda baloba batote ngana masana ngawana tokena concert Zaïko toke concert Zaïko boeti après bon elengi wana ko tozalaki na bana mike bon ndaku ezalaki ndaki soko bimi ozongi ba 20 ozongi te parents faut batomboka allez bon to no kima bandako ti un jour nakutana na vieux Mosin Mozingo que je salue yem tazaki na porte Zaïko yem tazaki chef en même temps azaki pe entraîneur ya basket na Onatra équipe Onatra na Kinywana yende mtazwanga ti amemanga na Zaïko. Bon, petit fanda wana la porte, va cacher, va dini, boy. Ti après wana, va venir na biso ba ivoloko, ba yeko zonga na Zaïko, ba grand-père ba yeko zonga na Zaïko, wana na Zaïko. Après bon, tant ivoloko, asali nzembo février mondo, tozala ngana ye. Alors ivoloko senga nga bino petit nanga D'ailleurs, quand on est au moi bien pour Zaïko, nous avons tapé drum, nous avons Mbappé. Il faut que nous ayons petit nanga landanga na moi mélodieux. Kyrie, Gloria. Ce que Bill landanga na se, nous avons Kyrie. Wanda bakisaranga bolingo. Kapena bakisela yo lokola minzoto ya likolo tout ça les loko wana fièvre mondo et bimé sali ba maman na succès à danger après il faut ko prometanga que comme ça nga chanteur yango na langa star tant tout ça langa star ndé na kendeki na koma chanteur na langa star. Mais comme un jour, on a commis un institut de savoir pour la formation des idoles. On a Espérant la Chakara, Dindo Yogo, Papa Nabastar, Juna Janana, les grands-pères Bozi Boziana, Yepé Toutagne Zaïko. Koyota na tune vonga yo ipsenga comme ça nga chanteur mais bato nga la monia wa est-ce que nga la wa yemba na bato yo nde voloko na grand-père ba yo ipsanga ote faut banda ndenge ya Bron abandaki na Zaïko ya Bron donc mbuta mashakado ngabi na banda ndenge ya Bron abandaki na Zaïko ngape na ebolo banglete segunda banda koyemba ba popo ngo ndenge nini ote en tout cas boy to ngamo ngala buzi to kolakisa yo ndenge anglais grand-père vraiment na live ba ndo akisa anglais c'est impossible na zongi sikoyo matonge la tango na zongi matonge nde bala matonge batu ba sanga non lokola beta ka drum banda ga na drum Kena yo kuna beta kano drum ba nini après ko bisa folonga ba olela ko mandaza nga chanteur vomena beta nga drum ba sepeli na bango pe bon lokolo beta ka drum à partir wande na yo koma batteur na langa star ba Croix Rouge ba yi tu bon na sorti on a yo de beta drum alors to beta nga na Emedo
Ok. Medo lokasa na PC bambota trop et Medo limbisanga pona makambo ya Tchakou. Donc Medo ndeto bandaka na ye. Bandaka na ye autaki yoka lokole. Ndeto yokukuta na ye wana. Tono beta na ye. Voilà, sikoyo okotaka Zaiko ndenge ni. Zaiko Family Day. Zaiko Family Day. Ouais, Family Day. On a pris la gala. Zaiko Family Day on d'abord bandana non ndeni parce que Family Day bon e bandana autant on beti basola la gala ça c'est que Family Day nanu. Nanu ko tuté, nanu té. Parce que Family Day et qui après la gala star. Pour la gala star ngana za muto na bandala la star ni bandeli. Ti tozui ba mazea alea ba kokwanana ba dikirwa ba po de Dallas ba omelantoko après départ ya ba Esperana ba grand-père ba sali shock star mais après vienanga na banomona on dirait ba problème de Zaiko tozaki na voyage mo na Chikapa. Voilà Zaiko d'ensemble. Zaiko d'ensemble. Mais malgré tout, tu as Zaiko d'ensemble. Zaiko d'ensemble, tu as batanga beta caché, beta drum. Té la porte. Mais après ce qui drummer a été, na kena beti nga drum pour zaki moi ils sont dans moi moulai. Na bantsele, je me souviens comme par hasard, na beta drum ba vient nga ba kamwa. Ba vient. Wala mérijo été. Ouais, vie mérijo pas alaki. Ba vie mérijo na ba ilo Pablo, tous les personnes na viennent absolument Vixon, alors beta be drum boy. C'est comme ba vie na tsele tous là l'endroit dortoir. Donc ba vie ba chanteur ba la chambre misusu ngana ya wana comme par hasard nazomona ba vie bazo beta ba saleta ba aventure vina nga achelo munga autaki kisasa a ntele pour l'anniversaire na ye. Bon, bazo beta mais drummer vie Pablo alali na ye vie ilo vie nga mericho alali na ye nga kaka courage kaka kuna kena zwi drum. Tona bandika ko beta drum bo ba vie te disukami ba vie nga Pepe Feli ba tutuma ka pesa beta ka drum bo. Ti à partir à wana tant zongi ki ni maki après maki tozongi ki sasa wana to ina maki banzembo lokola ba pasha no pasha la bara oya motema mupanze ba na ba ma manga la takayonzela nyosonga na koleka ba répertoire wa après tant tozongi ki ni wana bon comme ils sont ba drummer ba yate ngala na petit drum ah on sera présent na Zaiko. Zaiko, les Rosaki, Teddy Soukami, qui est président Zaiko. Président Teddy Soukami, président Zaiko. Manouakou, chef d'orchestre. Nyokalongo, sous-chef d'orchestre. Les Rwanda. Deve Mwanda, pour tout ça, il y a Debson, il y a Olemi, oncle Mazaza. Donc Zaiko, les Rwanda, pour décider à Zaiko, il y a un musicien. Deve Mwanda, Zaginani. Fondateur Zaiko. Est-ce que Yazaki n'a pas samsa no yemba? Azako beta mbunda. Beta mbunda. Azako beta mbunda. Vite fait avant to consommation mais les solo to wana ka ya kufa pena pona Zaiko za mamba solo. Te boya Debson akufa pena pona Zaiko te. Zaiko ba malade. Ben pour bon vie abelaki pe moi troti. Tirandanga ya kufa metanga kufi wana biso to zaisusu na ngane ngala zaisusu Zaiko te wana to sai langa star. OK. Voilà, tout continue Msokas. Après, bon, langa star, tout bandia, tout ça, lipebu, soukanango, tout baké, ça la choc star, grand-père, Roxy Chimpaka, Ben Nyamabo, pour y passer langa star. Après, bon, tout le monde a su qu'il y a un problème, on a bimana Zaiko, que non, on a besoin de président Zaiko. Et comme il est là, si on je me suis soubouté, na kinkole boye. Namona vienanga président ya Zaiko Nyokalongo wana peza pire vienanga ko susu ayaka costume to betaki bona tuzana na langa star ayiko ipsanga ke non na besoin na yo na mazea na besoin football na bureau wana zaki na bureau na ngos après to ke na bureau je me suis to ke nego to bureau to parce que badala langa star on ndre bayoga ili solongo
ah là ya fasha mabe président Voloko mais comment ndenge yoti babeng sabino ti lisolo ngo benenge kufaki après na yo ka keno bazui 3e drummer pas Joestar ngana pemi na kaka alors je me suis comme par hasard pour na koma ko fana yolo ngala fana yolo nazoya nazoke matonge nazwi car nazoya nazoke matonge à université na Côte d'Ivoire nazoya bon nazoleka fla bato bazo siffler nga natali na rétroviseur namoni car bon ya noir boy tant na komika koteka école de navigation na kala mo wana kaka na tourna car na zonga na kuta siko pauvre lenga voiture noir on ezaki ya Alfa Romeo na emo zaki na noir boy na koma wana mais tozo lukayo nini vient là tozo lukayo kene pas vient na yo azana besoin na yo kene ka masola bien ba nini masolo nini na démarra car bati buburu et pas babimi la commune na buburu ombala zalaki te mais nakuta siko mère na ye na père na ye mama tozolukayo yana yo zolukayo boy basa l'orchestre yango toyebisaki kutu fu bazwa yo bobeta na bango banini bongo ya solo bane bongo azalaki yo te bo abimi nzela ye akoya banini après on a kende bouquet na kepe bouquet kuna na pemi ko bouquet déjà eza balabala na za kufanda ba master bazalaki wana ti après on balé tanga ye bimi tanga ye azongi na ndako ba ipse no caché kuta utao aye tina bouquet tanga ye na bouquet aye kuta nanga o petit nanga ngeza boye donc il mouvement kutu ça ne me donc faut yozala c'est naturel déjà la liste de Robert la Pablo donc lobby na tongo fouya pour to kende répétition manini oh ya solo vient wana déjà nga pe na langa star le comique pe kaka marque mo ngane Voloko bon ay kuzonga Dallas lobby na ona tongo beba na ya matonge ko ya matonge boye Vimbala Zwanga, Tokende, répétition. Tokende Tokuma, répétition, boy. Répétition, ils n'avaient pas des Koumaf, na Gombe. Tokoma la répétition, boy, na kuta tous les ya Zaiko. Ba guitariste, na kuta ba Jimmy Yaba, ba Petit Poisson, ba Yvon Kabamba, Popo Lipo, ba Ngotu, Lenga, JP Bousse, Jomopla. Ils avaient les mêmes jours. Venanga Samim Vwemba, je salue président de l'Assemblée nationale. Chacun de Vwemba, la personne va monter à trop bien en gaïm. Je vais me marier à Bron. Baya wana benda ba tamba tout ba moninga mais drum ya ngona fa no betat. Ba nous répéter mais tant on répéter ba instrument ba tozo répéter ta instrument na biso ya langa star. Mais la zone batte na pe mingi la fa nika nga me instrument na biso de drum moyo eza drum na beta na langa star. Mais ndenge ne komia po ba drum ba instrument wana nga mutu na ko pona ona usine awa na Paris awa na France. Posaki instrument Madame Bakala asombela biso productrice moi zaki Madame Bakala. Nga mutu na kena ko pona ba instrument po Voloko ayebisaki Madame Bakala que non caché mtabi makama ba instrument do bokenga caché de drum na nga makama na butango répétition famille day na mona drum na pem na nga to pemia vieilo azalaki te na répétition Pablo azalaki te dilo Pablo bu kana le mo tala via Koti Pablo à côté alors il y a une petite répéter bon à 4 répétitions. Attends. Na l'Erwana, on dirait Wana est-ce que structure c'est ça moi déjà? Structure d'une marque que en tout cas comme na bango na ebagite ngala za ine divena mutu mona ye mais ba yebi que non ye aza musicien pourtant bango bazali ko zonga tango bango bazali ko manquer drummer na Zaiko babenga nga wana za langa star mais vienanga le président Nyokalongo atindaka batu baya ko zwanga na kendaka na beti a prometanga pe que no petit il faut zonga la mouvement après
Monika Kabato, Pablo 4 répétitions, on a envoyé tout solo là. Akende, na Kuzu, à Kozeri. À part Bisso. Pour battre tout, Zaïko, parce qu'il y a administrateur. Donc, bébé Atalakou, Mandekou, José Piano. On comprend, c'est comme ça, Lengi Lenga, JP Boussé, tout, Jimmy. On est administrateur. Qui est pour ma solo, on est Pablo. Abengi bango. Abengi bango wana. Maman or que Pablo c'est quoi que ça bango que non, mais petit wana. On est c'est même chose répéter ngam tu na kena coopérer les voloko. Alors et voloko a pesi nga condition mo que nga pesi sur un instrument. Tout sauf mais un petit cachet à koki ko beta jamais dans mouvement. Oh c'est que bimi akamo nini abetate wala da petit nanga der kutu omoni bemve nanga Franco asombelango Joski vie on atika na mbongo nanga ayibsenga ke le moment où on a besoin d'instrument donc il n'arrive pas inaye pour passer na zo instrument wana Franco za na poto mais soki ngala ke pour passer un instrument na ko zo instrument soki volo ko lingite pour un instrument na bo pesa instrument na ngana ko zo ba instrument bah le monde peut quand répétition peut katana galero na mbuba tomata la carte na vie mbala tout nga petit on a problème ne volo nga pinga na za problème ne ya za ki patron nga ngana za problème na e ne o tala volo ko tu apesa condition boy mais on ko beta na mouvement après quand ba 2 jours boy tu veux que ne maki la jolie site donc que ne maki wana pour la sortie pour la sortie à famille à day tu vas dire préparer banzembo lokola ba loiseau ba tifasa zangi ngai mikolo mingi etoni na motema nzemba petit poisson nga kutu ba petit poisson lokola yebi po nga la bandana na oka pour na beta na oka elengeye na ba pauvre Shekeda ba Carlito ba delugendo ba malage ba to beta la bango na oka nga zaki na nu na saka na zai comme oka orchestre ba jeune ngal beta na oka na wa papa na koko na ba mondial bon ok wana ba to yoko kele répéter sili bon to zonga na biso pe na ba palais to ke joli site maki ba to préparer ba nzembo tu es allé sorti. Sorti officiellement les agues. Sorti officiellement na Inter. Na salon zaï. Ouais. Donc il bani ce que non mouvement et bimi. Na salon zaï de famille Adey. Mouvement bimi succès au Saganate to passer na RTNC succès au Saganate. Après ba premier mbeba e bana ndenge nini. Président Mobutu a salaki ba kambutu po Zaïko et Kabanate Zaïko faisait toujours ensemble. Mais et simbagité. Donc simbité abi bon ce qu'on fait là deux orchestres donc tous les deux Zaïko faut beta ngala ko zala wana. Alors to ko beta na piscine en sele. Donc instrument ya Zaïko famille Adey na instrument pour biso Franco famille Adey na Kolomboka. Todo beta Pablo na drum nga na teleminanga veilo mtazo beta buto telaka ba ta sécurité ba koti les marques qui vont muta bougeter le président azo kota tant que président koti tant Mobutu tanga koti tanga azo kota mbamona gauche instrument ya Zaïko Kolomboka président ke akemba mo kota Kolomboka président Jossar aye bazo sona Mobutu azo ndenge za ka président solo ndenge nini après tant basisi solo na président Nyokalongo abandi sikoyo ko ya ba côté biso za ko beta on a bimi azo yemba Pablo na drum tant président bandi ko ya mamona Pablo gangi caché ya ko za drum Pablo ta vie da tellement na drum nga na za drum Bamota Mobutu ya kambala moko ilomba mwa weli sambote le président orchestre
bimi comprendre esala neti ye basolo mpe mwa moke kaka bonne chance banini président kende na ye balukela ye akifanda na ye makambo ebandisi oyo wana bana matonge batomboka jour wana nayebaka susu batukola baloasi pongo loasi autaki poto autaki paris awa ayaki mpe tala kaka bon kotia vie na biso vie bimi po foka tozala baloasi body de louche pauvre modero de bundes inspecteur pokabo barobelito kalema badedokizalaki benza bainono esali neti mwa trouble quoi esali neti mais ndenge ni pablo atekeli vie place te banini likolo wana l'équipe mais surtout banotimba neti kaka mais mouvement mobilisa nananga aza chef tozo comprendre te ti après wana pimi ayebisanga mkono mosusu petit nanga fo tokende braza tokende koenregistre donc toke braza wana boye toke kosala bapopuri bokoki koboyanga na kolinga kaka se bimi nakotana ntongo na libanda na kozela kaka tomonana bokila osala obongisanga na kozela kaka toyokana na bango na ntango bazwaka nani akotaka ye bimie bimie wabie bimie mbale motindo nini nalela ye pesa lisansa monanga nakoti kikumbi na ngonga moko nani akondimelanga atakondima polikambe monani na miso donc wana nzembo esamaki na kati ya familia de na kati ya familia de mene ndenge nzonzingi ok ombala zwa kaka nga petit poisson Yvon Kabamba créé problème te donc makambo ezali makambo problème te à partir là on n'est pas makambo bandaki tokepe braza na IAD to enregistrer ombali kaka yemo comme chanteur mais na malage malage de Lugendo que j'ai salé frère nanga malage bango mibali kaka na chant tout ça là bon moi to beti to ke braza neti balelo après balu ba pese so mbongo na biso to so kana biso Kinshasa premier concert samedi wana boye na ya na concert ngana ko beta te pourquoi hôtel bokena osala nzonzi mtakwezi nani parce que mtakwezi nani tozo e battre chef d'orchestre le chef d'orchestre c'est Jimmy Yaba mitindo moko uti bono batutu ba robeta batu badusa nzonzi bango tu ba robeta mais ngala robeta te pourquoi non bobo ngapona fala na ngape na suivi mbale ngambi babi na beta mbala bitika beto robeta ti bon semine landaki bayi na robeta na beta na ngabani après wana vous savez combien de temps d'abord na Kinshasa Zaiko famille de vous savez combien de temps Kinshasa to ça pour famille de ça une année on dirait une année avant Boya Poto pour que bato belé à partir à wana pour la kata yote à partir à wana après wana to yeko kende Portugal ok to yeko anniversaire ya Bobby Ladawa na lipasa na ye et ko sala que non il faut to kende Portugal de Portugal. Voyage en pays moi mindondo oh non batu okene penza belé il faut que 11 personnes. On a biso ba caché to milongo là déjà. Obigalo okende ndenge nini poto betaka déjà na administrateur pas ilo Pablo. Donc tant ba babi il faut mutu moko na poste donc ndaku dans la place té. To pema wana bina réunion pe bu na maelika wana bina réunion aga oh non, bon, toujours voyager Portugal pour l'anniversaire à ma maman. Yango wana bon balobi fokaka 11 personnes donc caché yo au Kendete, Jomo Pla yo au Kendete, Marius yo au Kendete, Marius animateur na somo baza mona gitambo pe kaka. Oh bana bana bébé. Mutunanga. Oranga ofana yolo. So yolo quartier ya langa star siko langa star ba yebi ke la longwe na komo po banga basi ba
na penza la voiture na yebi que non mouvement na ngala stoya bazo beta na vis-à-vis na penza la car na penza la concert penza ba la na bima penza la concert après concert na penza ba tobolanga tous les 4 pinés pour la méchant de otika ndega na longwa mouvement tous les 4 na Renault Fuego na penza ba car là ah siko 4 pinés siko simple la réserve talaka tous les 4 pinés na dit que jour on a makamba kala na reborukaka pe mwa mutu dit que kolonga piné moko ketike pa kwa do ti après bon ba mama wana eleki siko Portugal eko ya babi okay te siko ngana okende te na beta makolo ko banda maelika makolo na ya benza bu bongolo na leka palais na fanda wala ngosuka wapi wala pe pia kaya danger donc on a voyagé te mais ça mon yoloti ko voyage à Mobutu donc bon ko to donc moto ngana lala kaka boba lobi na ngona tongo na yoka bina na yeki ko ba omoni ba pression voiture mo Mercedes ya Pablo la porte boy vient na bimi ombale lata donc vient lata kaka vese ba memanga tina rond-point ya Victoire de moi ya photo mo za kozala ona pembeni ya la mune na kende ba kanga ba photo on voyageait ko yebsa ngo mutute wana na 1900 combien na 1988 88 ba nazonga na ngapi Dallas na soir vous bino tout et après on a même pas Sonia couturière mo Sonia moi c'est Yangos azalaki na magasin bakos oyo mobutu aza kolata soko biso tokende kuna basponsor ya so bakos nakende kuna bazwaka bamesure makambo tu basalelanga pa bakos nanga na soir nango mpenza bis eya wana na ngos mpenza ba Portugal tozwa mpenza avion wana mpenza beti Portugal tokita na Lisbonne siko Lisbonne na mboka oyo Mobutu oyo lupanga Mobutu eza kozala donc on dirait ko banda tolongwa Lisbonne ba 8h du matin tokoma na mboka wana na ba 15h na bis biso ba papa moleka ba mama moleka ta la délégation sur pesa ki fête tokende kuna suka no hotel ba tsa biso pe no hotel wana ba topema ka ba 1h 2h bo sokola tutaka oh non bazo benga bino ba convoquer bino na chef de délégation chef de délégation on a ni CTL ya bien 7 to kota na ba bisi on a ti pas 7 na azaki pe na lupango ya gaya na Portugal to comme pas 7 kuna weba vie 7 ya wana bi bon to yoki ke no bino bo panzani za ko panzani ko la mbongo donc ndenge boye mikondi bokanisa te ke tokopesa bino mbongo mpona na boyi bosengasenga basigareta wana masanga nakopesa bino mbongo me nakopesa epai ya chef te bino tu bokozwa moto azwa enveloppe na ye papi gene ezalaki likambo jour on était avec des yaya brown mpo wana azalaki mbuta mashakado faut vivre na bata ndenge wana siko na mona bango ba muta ba espérant ba tout moko donc siko faille na on sentir pendant que je suis avec quelqu'un comme ba beaucoup ba papa wemba on sentir pendant que star quoi donc on les kabalo tala yo kakalo bon ba la moko boy il vit pendant enveloppe ka to kotaka kana bis boba Mbuta machako de muta afangola porte mbala afangola gi enveloppe na ye afangola enveloppe de $2500 to biso to ndenge moko bozo ba 2500 ba to zonga na encore hôtel wana bezala ki ndalo na chambre frigo pena yo ke no mela nengo lingi boma batawa na ti bon
na mouvement bakwesele bino te loa 2500 te rien wana siko bimi président na biso président orchestre bimi pire vient na aussi na président Nyoka Longo bango bayaki na biso te bango bazoki ba visa na bango fo bayana na Belgique bayana na Bruxelles pona kozwa ba instrument to kobeta na fête bango baleka pa Bruxelles wana Nyoka Longo na Kolomboka bimi na famille Adé ba topima pe na ba vie na nga ombale a vie que son âme repose en paix via melanga sac mon baba baguette amena na sac penza ba bon petit na nga baguette na nga melio yango la soir na ngope to keti chez la parcelle sur ya président to betandu l'anniversaire na maman Kosia to beta Bobila Dawa Bobila Dawa te mais il passe en aïe. Ce que tant de bêta wana le fait lenga azolo ba chaque fois na micro. Maman bongo ndenge toye boye to songa kaka boye to somba ta ba cadeau te. Azo ba vini nga tsatsa ba commentaire na mbala moto songa na biso pe concert style te zonga. Or que lobi na ngona tongo siko président ye moko siko zaki na Portugal parce que Colombo ke na beta na Nice ba Colombo ka babeta ki na Nice siko président fetaki na Bobila Dawa na tongo na siko aye Portugal ba yebenga sona ba tongo président ya azana besoin de no foboke bon tellement lengilenga a passaki ba message wana que non maman faut tout moi eloko pona osala maman ba cadeau pona bana mbala moko to ina tongo wana boye akola biso susu ba 2500 wa Mobutu ko donc 2500 na butu tozoki na butu siko lobi nango suna tongo mutu nanga jour wana na bula pe ngabi popia kana zalaka na moment na utila ngalanga star yo ka benda ya ka car kute kufa makambutu donc kare tamla susute siko 5 tonnes nda ko kangama kuna lero wana si vous changez $100 donc il a habité na Kini sur l'andenne ba to zonga we ba to zo avion à partir à wana sikoyo ilo Pablo aye go buleli kamoge ne to na Portugal be futa ke ne kotala likinga na prison on comprend ko uta to uti siko na mboka ya Mobutu to zonga Lisbonne pour zo avion to le kasikoyo na ville ya prison et pas likinga zalaki to komati na prison wana bisi ba orchestre mobimba ti na prison et pas likinga zalaki deux personnes ga bakitaki ilo Pablo na Mbuta Mashakado bango to bakitaki bakutana pe na likinga basololi pe or que Ngosi siko président na biso Ngosi a contribué à que pour la prison qui nous dit qu'il y a la prison. Quand on a tout kin après 2 semaines, le king a aiko bima. Tant le king a bimi, à quoi il y a un pas ya bim. Il y a un pour m'baler la marque qui non bon, na zananga wa pour m'baler, on m'baler pas se pela banin. Or que mutumo kwa za ki wana a comme là ce que les kinga na marque mais bimi boy mais il me la présidente président ya famille Adé donc qu'est-ce wana ngamo pesa ngala ma pasi ba tango les kinga pa yo ki bongo bon allez to makame banda ki wana quelques jours wana boba Mobutu fa kende kolia na Angola je salue Laure, Maman Laure, Nazé. Bambota trop na kati ya Angola. Na kati Angola ba biso na ba sans souci ba kimbantseke ba mama bipendu banani na président yemoko Mobutu. Wana sikoyo dikinga mutu akomi président mouvement. La famille Adé. Famille Adé. Wana nanu bo sali lozo rarte. Te wana nanu te. Wana na kina voyager pour tout mais à partir voilà tout ça on a bimi on balait pas ça qui na voyage on a oncle Mazaza tout ça qui va ensemble mais mouvement baluki ba changer président ceux qui na banani baba makamoka on dit bon likinga tout suite comme président
tokoma kuna tobeta concert esila mpe boye ba mobutu ntango azokende wana likingala na ye ntina aéroport na Angola ba président mpenza alingokende ntango azopesaka bambote bereda lelela ye me ndenge nini papa otika biso kaka boye likenga mobutu ayeta bopesa bango mbongo opesa bango temps mbongo na maboko ya redo ga combien l'air soki ba 30 000 c'est combien tozofanda na ntsele na bango na ntsele ya Angola epa Edouard Santos ntsele na bango na soir wana bazotaka ya Bron na likinga bazokabula sikoyo ba 200 bazokabula bato ba mbongo nayeba basolika mo esala nga susi makasi nayeba ce jour on a bis de fallait tozaki na ba danseuse Jackie Orlando bambota trop na ba Kembo mo azalaka groupe na bango sikoyo tofale pena na kata bis boye ba bimi azoki na chemise na ye atiaki yango pembeni boye na surtout na bis président okesa pena mata yebisa mpenza bimi ombale fola ta chemise so olati to oyemba te siko batutu walikinga siko batutu bayebi ke bimi comprendre ombale yebisa non pas de problème surtout comme na concert na olata na chemise mais ça va tout mabe ça va tout mabe présent mouvement ça la ti to beta ndule sila to zonga kini on bala bina longwe à partir de là début mais on décider que non longwe bango na mazaza oncle Maz vient ngai itazaki muta relation publique mazaza après bango mbale bayaka susu te kaka bajura boye Kitima Biramazani Kitima bin Ramazani yepe siko fakende Afrique du Sud fakende Maputo on fona que na famille ade pomso comment ineti orchestre présidentielle to soit avion sabimi sa mazaza to kende tina Maputo beta pe bandule to beta na Kitima to kene ti pa ambassadeur kuna to koma kuna boye buma makamwe bimaka boye ba na butu moko boye ba bimela su likinga nga zalia na zula la bien terre na lota bandota mabe bimina mazaza bazolo sanga bandota mabe banini donc redo vraiment faut-il que la bim place na ye talaka on va récupérer kaka présidence les orchestres orchestre moko na ebitsi koloka sokini likinga fasha mabe ngana zaki bien na mwana mai bimi mutu na ngai yo ebitsi nga bwe siko penza doki en même temps mbala moko ko salake aussi ba visa ya France à partir de Maputo wana bapesa biso ba visa visa que non faut ba visa ko uta Maputo faut ça la correspondance na Angola na Luanda tato koma na Luanda ona likinga siko fashalo bindenge to za boye en tant que ngai na za président to zonga kin te photo que de France mbala moko batu tu babi ba mais non to que de France on mbala moko ndenge nini biso to tiki batu na kini ba para bana bane bana kini kuna to za na mbongo photo zonga su photo to que de mbala moko parité photo zonga na kini et ça la ba discussion et ça la penza ba discussion tu to matavio to zonga Kisasa à partir de Kisasa kuna te to yiko to ye poto tanto ye poto likinga na ba visa pe kaka visa ya famille day bango na ya Bron baya na ndenge na bango bisope to zo avion après to ya likinga tikala ko beta na bisote na poto mais to ya na bimi ba concert pe to beti na biso na ba Bataclan to beti na Paris to beta na cirque d'hiver to beta na ba Madeleine na Paris na Bruxelles vous attend vous mela na poto to mela ki trop aprende
voyage à États-Unis et Koya. Tu fais que on photo aux États-Unis. Tu fais que si comme on a riz français, ceux qui français na Bruxelles voilà. Tu fais dans l'hôtel moko wana. Coopération et Koya. Que le photo aux États-Unis. Ce que bimi habité, on a le président mouvement. Ba l'oiseau bimi, on a tout ça li ba restrement ya l'oiseau. Ba clip o bimi. Et ça la maman ngombi to simba de Bruxelles pena yo ka no danger. Ce que ba bimi na ba mazala ba bité, photo kene na no kini, donc album za na sisi to na to beta na kini. Après to zonga poto aux États-Unis. Ba tout le monde bazala ki kaka sentimo bazala ki wona ba bité. Pour que les États-Unis ça c'est ça. On n'est pas une magambe bébaki. Bimina mazaza bakende ti bimina mazaza bakende ti na l'ambassade ya Zaïre na Bruxelles et pas ambassadeur Kimbulu. Kimbulu a convoqué orchestre Mobimba l'ambassade à Zaïre. Comment on a boyé Kimbulu en tout cas faut besoin de ça. Faut besoin de ça parce que l'album est ambassadeur. Ouais, ambassadeur. A proposé de besoin de ça. On a biso son esprit. To boya kutolika maona nenga danger. Il y a besoin de ça. To balaki na ba Bruxelles wana ba OK jazz pe franca auto kufa. Siko ba danseuse ba tika la ki ba danseuse OK jazz. On récupère ba esprit na biso doki. Ngakutu na boya ngabino ngakutu na telema devant ba tutu ngabino non ngala okendete. Qui ça ça? Ozo wakinite. Faut la gende state. Tu vas lobby na ngo tozo kende. Mais tozo avion à Paris. Tous avions à Paris. Ok. Ça, Bimi Ayeba. Bimi Azagola na rez-de-chaussée. Voilà, rez-de-chaussée. Popolipo, Lengilenga. Bazola likolo ya Bimi. Ngai Azagola Ngai, Joe Mali, Mopla na Marius. Et là, nous hôtel to te ba flat. La flat. Bateau bazala na bimi immeuble donc immeuble moko ba kita penda malem bimi sayo ayeba ayoka ke non bato kita bazo penda to ba taxi donc le Pablo ba Javentem biso tout bokimi ti Javentem jour ngo tango tozoya biso zo kende Canada pour fallait tozoa avion Bruxelles Canada pour tout ça visa ya États-Unis na Montréal kokoma tokoma kaka bwebamba la moko tokoma na Javentem président Nyokalongo a otipe kini akiti na Javentem ali salon pe nani ya polia beta gon kokoma komika na Javentem bosiko la lero na Bruxelles na ki bazairo na ba kopiraka na Javentem na wana ba viena nga kokar masakuba la pese mota trop ba pauvre losilo ba ntimba ba nzuzi ba ko ba kopera makaba ba billet bani ba yebisa sikoyo président Nyokalongo mais bango ba okende state ndenge bazana kutu il faut ba kende Canada à partir de Canada nde ba kozwa visa ya États-Unis bon c'est quand on y est bela kama on est les kakate biso to jouer avion donc to linga ekutu ko la ta jour parce que jour on to koma ki na Montréal pour passer son visa to ke beta na New York to koma ka Montréal ba to koma na consulat Montréal faut passer ba passeport makambu to yoka ko mais non vous êtes pas des vrais Zaïko ba vrais Zaïko bazana Kinshasa bino boza ba vrais Zaïko te boza ba ventile mo boza na France bino boza la ventile na otoko pesa bino wa visa ça les usurpations comme mais makambe uti ba producteur na bino mutatindeli biso ba contrat ya Zaïko on a monsieur Simon oya Cameroun Simon producteur JB a faxa siko ba contrat ya na Zaïko nde basala pe wera ne basala ki ba maison mère na Londres le singai po ba Adolphe yebi wera yebi nga mutu na benga bango na yebisa bango ke
makambo ngo basalaka biso yango bazosala bino nzambe azoyoka ndenge epai tata azali epai de la forêt ayebi ngamu nayebisa awa bango partir à Londres bato pema mpe wana boye il faut sikoyo ambassade ya États-Unis bakende kovérifie na Kinshasa soki zaiko ekoma mibale on comprend donc topema lisusu soki 2 semaines soki 3 semaines na Canada wana na Montréal ti après bayepesa confirmation que non normalement oui ekoma des zaiko famille ya day na Kolomboka de bayepesa lisusu visa oleto bana kota wa Washington ba New York to kende ba Oakland do ba mboko biso kendaka wana na ba Washington ba différence à 6 heures du temps tukende ki musika siko to banda siko kozonga siko kota Washington ti na ndenge to yaka lisusu Washington na to pema siko siège to fanda wala bweti après to yako ya Canada to zonga wana boye to yako se retrouver de l'autre côté donc to zonga pena Bruxelles bon on a tika 4 voitures à Bruxelles on a yeba il faut na zonga kine mais na koma boye na zonga $100 na zonga l'arte pour na tindika ta karmo na kine ngabia siko to ya dimanche to zonga kine jeudi natala na ngambu wana bweti mais c'est qu'on a robima nani na kine l'air on a peu bon j'étais quand même j'étais l'ami et famille à Tatikonde César na yebite su boyebi kombo na César Tatikonde na yeba ike na kozanga eloko te mais na tali kaka na kozonga kini bongo te kotikala ngai vie na nga Jo Mali na vie na nga Popolipo totikala biso 3 bango bakende bazonga Popolipo aye kozwa chance na ye aye ko sala album bango na les Rambo Kofi Olomide baye ko sala Papa Bonheur allo papa voilà à partir de l'album on a Kofi nani Poli azoki mambongo tina nenga azoki na kini alors biso siko to fanda weba fona zonga le président Selio likambo ya Selio ngana lembi na kobomba baninga bakota mabala bamona bisengo ya ngande kasho Selio tosili toboti na pesi yo souvenir ya mokili papa ne akalibala nzoto mobesu lelo na nuni Selio Selio wana yimta zaki pire mutailo Pablo na benga ngabi vienga na zozonga kinya abiko kende te po bazoya zila bango tamba we après bozonga nzela moko bu na yoka kaka mouvement ba est-ce qu'on a bana ok jazz on a franco kufi mais bana ok te ezana ok jazz na ba madilu banani ba ya natala kaka ba même sur de drummer moko bosus na kende concert benga bafuna beta bono abo beta faut senga non permission benga be ngaza ko no poto zonga boko se comme ngala senga permission pour na beta mais c'est quoi basale de manœuvre ngombo fana bino à partir à kini pe batu bato benga bana pe ba masananga bazo balanga non fana kaka mouvement ko mbale ono mbala sala orchestre na yelo ningisa basilique ti na ndenge pe na pema nanga na poto voilà sikoyo l'oiseau rare vous se retrouvez quand même dans l'oiseau rare. Qu'on se retrouve en derrière. Moi là, répète ça mara. L'art, l'oiseau rare, c'est un nzembo, pardon, c'est un nzembo, il y a Pablo. Il y a Pablo. Bon. Producteur, on a qui mundele moko boye monsieur na bossa no kombo na ye na Bruxelles. Il y a produire un nzembo wana. Mais ba biso ba netinga na beta l'album wana il y a 4 chansons. L'oiseau rare nzembo ya JP mame te wana elengi lenga Popoli pa beta mama na solo mtabeta ngo ya Poli ya Poli partout ozali yeta beta ngo
biso tozwa nini ya poli ezalaki bien bon ti touti ba-États-Unis wana ta tozongi siko Bruxelles toyei kokuta mpenza ke kolomboka baya bongo siko Bruxelles eyebi ke totikaka bimi ozo comprendre basi yango baboya na bango biso Quand vous avez combien de Canada? Tout ça, c'est 6 mois aux États-Unis. Mes condoléances à Moukite Bilolo, vraiment na yoki lisolo ko Bilolo akufaki batao ke jazz pour to bala ikanga ba danseuse na ba chanteuse ya ok jazz biso na biso kaka ya palais to soki bidato fanda ndako moko donc ngaba mbongo tout betaka na États-Unis kuna na tinda ka pour moi ça na zemi mais tant to so tellement boya moi c'est ma okutu ezaki ya yote sikoyo après donc kotika no na poto yango wana après wana mais bida ko tala ngabi ngabi te ndenge komboye na fanda kaka bon bakini pise ba mère ba benga ngalo faut sala tout benga saka mosi na yo boye benga bon les wana pe mon frère Tati Konde azalaki makasi ayaka voyage mo boye ngabo wali konda na nga yango tunanga mère ya type momi na nga ya na 92 momi na nga ya bon et puis même ma famille dei na yoka bazonga kapé bon va continuer mais bon et ça là donc yo mouvement elimwaka bongo parce que on dirait te famille dei wana ezali ma mususu ezalaki benza yoka kino kindoki mo ezalaki wana parce que na sena mona mukolo mususu te uti studio to uti ko sala album ya lengilenga bare ba to sala ba mova tout ça les popuri mova tout ça la popuri on a besoin to kotaka na galerie d'Ixelles wala boye enfin bon les alaki bien te quoi devant oncle Mazaza vieux lengos tellement to melaki na studio to melaki moi trop donc makamoko impossible tout le monde a besoin que mouvement zo ke na kokufa c'est ka ndenge bimi alongo na Bruxelles déjà ba baya ki biso siko bato ba bénéficier siko na mouvement ça ki ba bimi pourtant surtout aux États-Unis instrument au mobuta sombela ki biso au moni voyage à Portugal wana voyage to ke na ko beta botaka instrument botaka instrument siko le bloqué albimi c'est qui dépera instrument moko pona kolomboka moko pona famille dei siko oyo asinyaki bango bainstrument wana ezalaki bimi côté mosusu ezalaki nyoka longo bango babénéficie sikoyo bainstrument wana bimi sikoyo azwa instrument na yasala okesa yelo ningisa ocomprendre et à partir de donc langa famille ade babénéficie à partir de wana pe bon ye déjà popolipo azongaki tanga azongi bafali mwa muke azongi zaiko kolomboka otindenge kena kota ba siko maintenant yo tika na poto beta biso siko lisono vite fait parce que to ke na biso pe pour tout ça siko yo na mikili awa nde babaka poto za cimetière ba musicien yo pe te nga kutu nga depuis ba mbula wana toza ko beta déjà na banzenze omoni parikini na yi parikini bébé Paris Kinte na Paris place mon musique ça ko beta mettre ça beta ka santé nzenze que je salue nzenze ba Delvis ba Tex ba to beta ka biso ba kosa na Paris Kine na Ria Melo na côté ya République wana to ça ko beta wana tant to longo wana to comme na Vatican siko nga mutu oyo na banda kosala bakosa na Paris bon ba orchestre kosa nga mutu na banda pena oyo ka no drum yali orchestre complet nga premier musicien oyo sala pena bakosa viva ezalaki nango modogo place alaki place Vendôme mais nga mutu na banda kosala na sala mouvement moko biso ngai président mouvement
César Loboko, vice-président Gidel Loko, comment la BCBG. Premier ministre, tout ce que nous avons na baroléen partout dans Paris à Bayebi. Mouvement nanga. Vous comprenez? Si, dans un continent qui a un mouvement, tant que vous venez à Popoli Paye, vous avez parce que les Camerounais font le bango Venzalelo, pour tout ça qui émission Morona a dit l'ondolé. Adi londola ibsaka ke no bate belé babuda ke ngona ngana kosaka ngai boye pour makamuneti makutano makutano ndo mona makutano ça orchestre nanga et wana soki o boye et ça orchestre ngana tozaki be deux personnes te ba misetu bazako beta premier makutano o na ba tripason et ba tripason très bien tripason ba solo baka Elvis Nkunku Niwa bass Montana na drum orchestre nanga na sala on a ndaku nanga ba mise tout ebele bazala on a balala na ndaku nanga voiture nanga mutezo ke toke de tiko beta et pas y avait le condom na day là-bas vous comprenez ba témoin ba yali lokola maman ministre et maman première madame bébé Kigoma otuni maman Evelyne Ngongolo vous comprenez le mouvement on ngana sala mouvement ba vient na biso ba popoli po bango bazako bete pa pela simba et ba vient na pela simba que je sali kaka na ria melo wana baba la parking mais na côté bandeli vie pela simba zaki na moi place mo ya seboye azako beta ba beta ka banzemba mindele ba vie popoli po ba beta ka wana siko ngana zo kende et pas vie pela comment ba beta ka vendredi samedi que no vie pela pesa ngata ba dimanche pour na beta ka na mouvement nanga na kende wana bon tant ba poli ba moninga bon to banana no biloko de tia zaiko to meka kaka bo ba mindele pokuna mindele ka ba zero ba kina ngole ka mindele na mindele à partir wana bon vieux pela bino petit nazo mona déjà ndenge boye na makamususu vome ko zala kaka boye ala tanda pesa no jour bino bo wana ko beta à partir de là, on vieux poli à vient dans la beta na langa star. Tout ça la famille, c'est la famille. Pire vient dans la linga trop, dans la linga trop, na linga épée. Vient ko yipsa nga problème moko boy. Makamka ya ba poto, vous comprenez, makamka ndo bika makamba poto ndenge ya laka. Ne ma mubulu za la gata su makambo. Non, et pas nazali, vous comprenez. Abi vient nga. Viens ngai vous avez nanga quand tu bandi le loté il y a la max dormo vous comprenez il y a la max dormo to ça kana vie fanda kana vie to ça kana yé to zo sala album il y a les quattro Papa Wemba Evoloko Gina Bozi ba vient nga bo sizenga ndenge na tangi ba komboneti ba master ba vient nga plus manuako album ya suka o fallait les quattro sala toujours répéter mbala moko mutu moko ayebite biso lisolo ke no bébé Kigoma na Evelyne Ngongolo ba place mo la dès la bar et pas ya Lokondo Lokondo a utilisé vendredi na samedi mais dimanche après ça on ba bébé Kigoma ba bébé Kigoma bazana orchestre mango betaka kuna ba dino vangu na ba sebare bango to betaka kuna mais ba dimanche ba bébé bazana orchestre té ngabi ngafuna profiter na comme la loi mère bébé aza mère na biso je sali Chélie Awendo Igwe Chélie Awendo mobali ya mama bébé bébé Kigoma to ba betelenga lisolo wana ngam na funa kuta na ba mère wana poto na ko betaka na biso kuna ba dimanche wana ba mère bébé ngate ko somba car na ngamo boye ba scorpion et scorpion te ba car mo ya sport vous avez kitoko boye car mo ya bien ya pembe buna boya jour somba ka ba France a rodage na ngona kene ti place on pas et pas ba mère bébé dimanche mo boy d'ailleurs okende kuna na yebaka ko koma na porte na ngona ekuta na wilo mondo na pauvre emenea Kester to kutana na porte ngabonga na ye poto ateme oyekuta 20 fois ya ba 1 heure 2 heures leur mouvement pendeza bandaka ngabi bon na yezo ka sous Paris
d'ailleurs que sous deuxième fois kokende nakende kuna boba nakuta na ba mère nakuta ba séparé bato bazobeta nakuta mena donc basi nyonso ya poto na lero wana aza kuna do ba gigi loboko ba sika loboko ba sere nanga bakufa lokola ba ana mungwandi tu comprends ba dolomongo ba basi ba mambo yo do kaka basi na lero wana ba sere na soto ya poto na ekuta bango wana to na komika ba séparé ngabino bona improvisata eloko moko ya langa star pour bala yolo pe bala ki wana ba sere sika ba gigi ba bona improvisa buke enini nzembo evoloko requiem mbonga silangai obomina nyamotaki falanga lokengo katelanga tamota ya kingongo yo sheri ondoki ba sere ba telema pesanga babongo wana après wana to soit ce qu'on a mère bébé mère ngaza na mouvement yo ngana yepa na bino pour pesanga ba dimanche naza na bino to betaka na biso bébé qui goma sikoyo ayepsanga talaka yo moi na biso depuis Kinshasa depuis qu'est-ce que c'est dimanche prochain yaka na orchestre na yo c'est total ndenge bokobeta soki bato bakosepela otikali bondo beta na bino nayebisi ser bébé kigoma na mereve ngabino bopesanga ba dimanche comme ça tozalaka bango bayebisanga no ya dimanche prochain yaka na mouvement na yo bobeta to yoka ndenge bokobeta so bokobeta bien pepele nazonga dimanche tant nazongi na palais nanga na ekuta vie nanga poli na palais to na kuta na vie za ko fazer na isaka vie ngala za na cop nanga mo na zui mais yo bino obeta ka vendredi samedi et pas ya pela simba dimanche pe na mona kosala no eloko moko te est-ce que ko ya gate accompagner nga to beta kana biso et pas ba bébé qui goma po sala kaka o levu sala no kaka boye ba nini via c'est non pas de problème mais na ngote to bien pas de problème OK dimanche la ndaki nazaki na deux voitures les Rwanda na sala coopération nanga na ba fille à Château Rouge ba toute ba fille nyonso ba yebi na coopération chauffeur na sala ba cop nanga na te deux cars rangés pour dès la barre za pembeni te ngaka fana max dormo faut que nanu otika ba instrumentiste na zonge pananga na juste ba chanteur na memi bango premier concert on to beta premier concert popoli pona solo Elvis Nkunku Niwa bass nga moko na drum na zoyemba mais to foira ki mom ki po champion des ala ki bienté lobi nango sikoyo to concert ici pour ay dimanche ba lendio na bandu ko luka bena France ba chanter à bien na ke sikoyo et pas ya Godé Kimani que je sali Godé Kimani coach Ambara Kuziama na ke pas Godé Kimani pour ba musicien mingi ba gena pas Godé tant na comme pas Godé ngabi ana besoin ba chanter Godé mais chanteur moko boya Félix Waze quoi atikala awa kobola ye tripa son azala kawa afanda na président Wilson Gamena ye bino ye wana so ki zui boye na kende ti pas tripa za kofanda quand bandeli ya porte de la chapelle wana so kotika ka mwa côté ya na président en face na sec bidens voilà tripa za kofanda wana na kende wana na so tripa nanga pe tozaki na musika te ponga zangi na Paris bango na banlieue tripa abanda ka koyeba bengabi ande ko botala mazana linatie leki ya mopati bimaze ale kami bali mitema mikobeta leki ya maize Chantal Esabe mutunanga oyebi ke cher de boule mbala ngabi no au côté mouvement mutunanga toya na tripa na palais toya na tripa na palais
Mais ce pas Godé qui manie les sous. Godé, il faut chanter mon les sous. Abinanga non, kasi ba chanter mo atikala kombo na Sol Baka. Ayaki na grand-père. Mwana Njili Sol Baka. Azala oh, tu es banni à Sol Baka, tu es koya wana. Quand tu es na Sol Baka na tripa, tu écoutes vieux poli na palais. Tu comprends? Tu bandi ko répéter. Bon to mekana no. Tant tu bandi ka biso 3 et ça la moto. Mais bon viens pesipe boule. Bon tu la rabino trop boy rabino misa tout. Il y a un problème de pesipe boule. Mutunanga to bandi ko bete pas bébé qui gomme, to bandi bete pas vieux le kondo kuna. Papi Gen faut la ba plein mot que bana ko sala ona boy. Na komi na succès moko impossible na Paris. Viens le condo si ko tanga monika ba dimanche, si ko dimanche et comme na ko le vendredi na samedi. Si ko viens le condo aye ko bengana ba bébé qui goma na me réveil en tout cas na marque que on a bengana bango ba ozanga place ko kene comme ça na tikala l'orchestre. Mais orchestre pour que ne kuna. Bobo bonda ko kene ko beta fo boya na siège. Pour voiture les rabino na siège pour que ne mabino orchestre na concert. Quel message a passé? Caché petit. Tu connais le souka. Tu connais le souka pour aussi ça. Oui, si batunini on va de Nazol bakaka na batutu. Loas pongo loas. Nazol bakana batutu que on est toujours des musiciens. Nazara musicien, Nazana studio. Na sali reprise ya moi banzemo la soka na sali bakutu na sali pe hommage ya papa Wemba liwa ya somo na solaki déjà na Marosa na soli na ya Zaza kutu ya studio. En tout cas on est là, on est des musiciens. Bande ko na kosenga na bino to ye banzambe s'il te plaît totika mutema mabe totika ba esprit oyo ya jalousie wana esprit parce que on a le balelo parce que jalousie ça y a trop. OK. On a spécial on peut ça mbote on peut ça mbote pas à tous les bateaux oyo batali émission oyo sans oublier Samba Mute Samba ambassadeur mutunangai Loas Pongo atikala nanga na madame Kumbaka mutuka lokola Chantal Esabe aba Chantal, sans oublier Yvonne Pongo et mon amour Afia Mami Afia na Pesimbote na Vienanga Feli Missolina na Pesimbote na Grand Ka Gina Wajina ba bon anniversaire et papa des stars Juna Janana na Azaraso Fitite comme madame Fifi donc bambote yango wana voilà merci Nayope merci merci Caché petit les vieux grand petit caché Caché petit vieux grand voilà merci Madeko Bolandi biso merci na kulutu nangai Robélé les Aïrois. Papi Pongo de jazz, Papi Pongo on dirait que la PCP bon anniversaire le 15 Moku a Odimba Kolo Château Rouge voilà Moutou atianga blé na poto sans oublier Bena Kosi Pession Beauté na PCP pas il y a Kulutu nangai les Aïrois la Pession Beauté belé fait des coucous à Carole. Ok, donc d'ici là, portez-vous bien, restez connectés sur Tolo Belavi officiel. Merci. La suite au prochain numéro. Merci beaucoup. Kanisa mosika engana uti na poto na ekota na yo ebonga kitomonana naleki kutu na kranka epai tozalaki kokutana ngana yo namoni yo te olekaki wapie tutue ae Jean-Claude Mabonzo, Africa Business Center, il a dit la fait mbongo contre mbongo tutue mwana ya sefa mama uzali ye wangai wa motema tutue leki ya kadima
semeki ya ideta e nyakos na poto masolo se ayo dolido se kapela maloba se ayo sami kapela masolo se ayo Joana Angola na e maloba se ayo animenga e masolo se ayo mama ara mwana ya sefa e oh bote naturele mama tutu e mwana ya sefa mama